ki wana za mwasi na ngate bakoma kokoso na nzamba ngo makambo mwaete wana nzamba ngo tumuna kaina misute molimo ya Jezabel otiki mwasi na Afrique oza na poto ayandi dia po uti komona mami wata na poto yebi c'est une vérité que na zasu na besoin na yote pona mwena nga mususu mwasi watakoma libre oreke la koma na baride bazimpopo wana yeko kobima yeke ayeko koma tina na age zalike akoisu ko peut-être kozwa mobali te olive ko ba vérité te mais oza pasteur tonda katina bango mettons ozaki na Afrique ozaki modérateur ozaki nani na Afrique évangéliste siko na poto oye na Luanda oye na Namibie oye na yebi na ngate na pays na kuna ba dollar eza kopela ekomi ba otika bango susu te mais okendaka na église okena na église ngapi nga chaque jour frère na senga nzambe ko ba passer ndeko na nzamba kata bango makoko poiso zo apeta mingi poiso zo ba membre église nyoso samba comme ça tango ça kata bango nyoso makoko comme ça makambo ya kitoko zo na mukini raison tu vas toucher le mingi va passer ba église quand on voit une église on voit un bishop. Quand on parle d'église, on voit un pasteur. Quand on parle d'une église, on voit un dirigeant Bakambi. Parce que l'église, autant que landela yango, tout ça pour la paix, tata ni ne molimo bazalaki en charge ya ba église oyo pour être Jésus-Christ ko kanga ba hote église na yo misala ya mabe eza ko mona na kuna to ya malamu. Tomoni place ba santu yo wani bazalaki ba en charge ba église oyo me ba église ça nini e kangani na makambo ya mabe ya watu iko analyser ba église te makambo osenga pardon ezalite ko za ko ba pasteur non to iko ba les saintes églises te soki ba pasteur ba za toucher te ba changer bazo wela ka côté finance côté molimo ba bosani nyos ka finance molimo ya Jezabel bazo wela ka finance kumona ususu église na nesilite mbongo na poche pa oyo kata sonite biloko na église ya Thyatire ezalaki Jesus Christ makambo emonaki na ba païen emonaki pe na ba chrétien na église ya Thyatire comment parce que par nature par situation géographique économique ya ville ya Thyatire pona ba oba histoire ya ville ya Thyatire ezalaki na mabele ya Turque na se ya contrôle ya ba romain okoya komona ete Thyatire ezalaki une ville économique et puis économie na ekendaki na se ekweyaki. Et nous avons essayé de faire des choses qui payer na $, et puis brusquement, tout l'économie ça dépression économique, crise économique économique. Crise économique nous te provoque qui était l'église à Thyatire comme nini down. But bazasu kusambela makasti parce que bami pesa kimingi na misale ta nini mbongo tant bazako sambela. Siko mbongo zasu komona te tikala pesa lisa makambo ko isa église à Thyatire. Yali boso e koma kete na mboka oyo pour vivre il faut ça là makambo ba païen bazali ko sala pour ngai pe na sala nini na vivre batelem sawat na balabala babotola ka biloko ngai pe na zana musala wana ngai ko na ba collègue na to saka même place ya ko botola ka ba biloko ya ko telem sawat na balabala ya wana to ko vivre est-ce que question munene bazali na vie la Thyatire ngai pe na kota na misala oyo pour na vivre ou bien les simba croire à Jésus-Christ na sala misala ote alors économie beta ngai mpiake beta ngai nde batu mingi bazwa ki choix ya kolobete vie ya mboka oyo ya Thyatire eza na ngwa ndeka batu waso eza na ngwa rythme pays yo pe kota na baje oyo kosa nini po gagner mwasi na vila Thyatire okoti konzwa musala te même sotanga même so na poso nini soki ba chef kuna basengi onano sa nini opacité pose la promotion na vila Thyatire. Il faut qu'on soit réalistique yo mwasi question ezali yo pe mwasi na vie ya Thyatire na église ya Thyatire awa Jésus za kotala yo est-ce que yo mondimi okota pe na misala oyo ki opesa nzoto na yo mama pose promotion na place ya musala po garder musala na yo il faut chef atambola na yo choix ezalaki na bango na église ya Thyatire soki otie boye te unique moyen pour vivre ya mboyo basi bakota ina misala ki ndumba mibali pesa la même chose. Pesa na yawa nini mbom corruption simande na koyiko vivre est-ce que ba magistrat est-ce que ba consendenge na ndenge na ville ya Thyatire bazaki ba mendimité oui Jésus-Christ a monaki bango bazaki na kati nini ya église mais pour vivre ata na justice na kono sala faux témoignage pour viko pesa nga nini bon bango nyonso Jésus-Christ a ko qualifier bango ba monela molimo ya Jezabel
molimo ya corruption, molimo ya orgueil, molimo ya nyokola moninga na yo mutu po yo gagner. Parce que économie eza ko pesa te, parce que crise économique ekoti. Ki biloko eza koleka na société na biso mama ani. Mutu nyonso andimi na ye akota na misala ya bato ya mokili po vivre. Parce que soko na misala bato ya mokili te osala nini? Okozala pauvre, oko vivre pete. Mais mama ani keba. Jésus-Christ na église nini ya Smyrna, n'est-ce pas? Akebisaki bango, akebisaki biso. Ete na yebi ete bozali ba pauvre, kasi bo continue na pauvreté na bino. Bokota na misala ya bato ya cité te, noki boya ko perdre nini? Couronne na bino. Awa na ville ya Thyatire bango nyonso bakoti na misala ya soki na sali boete na kokufa. Soki na sali boete na ko vivre te. Mais sikoyo ça va vivre na mokili. Mais na lola osaya nini? Orate couronne na yo. Sala kindumba po gani na ville, so sala kindumba to kozula wapi? Tambola na tata wana pape so commerce. So kite baninga no bazo pela na commerce yo nini? Zero. Bomba na yo, zwana yo corruption. Funa na yo makamuna na lokuta. Poka kosala nini? Po vivre. Mais dimanche Bible na sama peka kwatu ngai na zai nini? Mondimi. Ngai na zai nani? Mama pasteur. Ngai na zai nani? Diacre. Ngai na zai nani? Évangéliste. Na église ya Thyatire misala nyonso emona ki jamana Jésus Christ. Eloko moko ya ayebisa ki bango te na yebi kondima na bino. Ya ebandeli kasi likolo ya crise économique betaki na ville. Biso tuzakola na makambo na Bible tuzapekola na suna histoire poto na oyeba. Tani ni église ya Thyatire yaiko kokobungisa position yango ya bolingo liboso bazaka na ona Nzambe. Frère na ngai ndeko na ngai place nyonso tozaleli. Tika économie ya pays nyonso partout tozana monde. Ebeta bisote. Kiona komina na France mama na bana tikala na Afrique kuna yeli susute ase de parce que okuta ina mutu akopeso ndako kovanda akopeso mikanda. Et puis okwe isi kondima na yo likolo ya mwasi akopeso mikanda, mwasi akopeso ndako kovanda, mwasi akopeso yo via sika. Et puis ozalaki pasteur mais comme yo mwasi wana nzambe te nzamba la sinya kiazo tambla na mibali mususu yeli susute to muni ba pasteur ba yena poto États-Unis, France, Londres, partout basumbeli basi na bango kuna kibotika la kuna parce que awa ayeko mona nini bon wana zaina mulima nini ya Jezabel ozana yango frère wala mwasi no kutobera ka sute mi kuto $1 utinda ka sute pona ni parce que oyeko mona vie ya sika ba nyonso bazo vivre boye faut vivre na mwasi mundele mulimo ya Jezabel ozalina yango. Alléluia. Amen. Mama ani amwe to ozala likamusa ko yebisa biso konsena église Thyatire autolobelité. Mais molimo ya diva emona na basi nyonso église Thyatire. Molimo ya diva ezali molimo ya teti ya mwasi aliko yokola mobale te. Mobale aloba A Y B C D. Ibimaki déjà. Mobale atunu mama ozokende wapi kotuna ngai te. Kotuna ngai te. Mwasi alata bakola aza ya kobala. Alata baba bilamba baba pai nyonso libanda yo mobali kotuna te. Kotuna te. Soko tuni na zobengelo nani? Police. Osakani na zobengelo na ndako na ngai. Osakani pe na kena ngai. Molimo ya diva. Molimo ya Jezabel. E mona na kikati na misala ya bana ya Thyatire. Eloko moka malamu na église ya Thyatire etikali koyoka na lisusu te. Mais Jésus-Christ a promis ça bon eloko moka ka ete ba. O bazana matoi. Bayoka oyo nini? Molimo ezali koloba na mangomba. Na kopesa couronne. Na kopesa couronne ba oyo bakolonga. Na yebi tuna vila Thyatire économie ezali pasi, kolate komi pasi. Kolia ezali pasi. Même maya pamba ekomaki pasi na vila Thyatire. Kasi bosanga na misala ya bapagano te. Po ete nga Jésus naza kozonga lokola moyibi na koya kokuta bino. Poso na kokuta bino yango nde kozala nini? Jugement na ngai. Mama ani na banza tosisi molimo ya conflit ya opposition ya bamangomba ndenge na ndenge emonaki na vila Thyatire. Est-ce que ça dit comme souci koloba concernant église Thyatire? Sinon yenga na konsinga ko yebso ba kama suka concernant église Thyatire oyo e mwana ki pe bazalaki na misala ya Balaam. Ba na kati église me bat bazalaki pe kondimela bikeko bazalaki. Ye biloko mo petit na église na ezali loyo. Ono kuta mutayaka na église me a continuer kondimela sero to fanya na pembe na zandoki. Mama oyo aza kuna ye mutayaka na butu ko yako kitsa milimo na biso awa. Bana oyo za komona awa
bazana minene kieba kwa shekor kwa shekor o nini baza bandoki sikoyo ko soki tozomona te ko ozomona ke o mama o devandi ne pembeni oyo azandoki soki totali bien ebisali na bango mabe wana pe bato yango be bakomi koconfondre na ntango yo jésus alobi nini okoyeba bato na bafruit na bango ti fruit ezaki misala na ntango yo oza wana bisali oza na église bisalino na yo nyonso mabe olingi kosilika pampa olingi koswana pampa olingi kopona bato bakobenga okandoki ti bon lelo kobenga bandoki yango na Jésus Christ alobi ti baza na molimo ya Jezabel nde yango na oza komona ete biso nazalaki na Luanda mpona bandeko basili koyeba mpe na kolakisa bino bamilulu mosusu wana nazalaki na conférence na bapaster ebele nasalisaki kuna tozalaki ensemble tosili kotire conclusion moko kaka kie nazokende su na Namibie bientôt nakozala suti na Afrique du Sud ti nakozongela bandeko na Butembo kuna na Bukavu Kivu po tozala su na bareunion mingi concernant sarclage oyo naza mpe kosala na niveau ya Afrique centrale concernant bamakambo ya bakindoki na baeglise na biso esili kokota me na Luanda tosili kotire conclusion